menti. Yo kana la soke salaire est menti que si c'est que la chargé à tel komoko que 400 000 francs wana et ça va seigneur yo soke à Congo. Et ça gaga 3 villes ya Pamba. Et ça dit Congo central, et ça dit Kinshasa puis le Lubumbashi. Ils vont toucher 400 000 francs. Le reste des provinces qui restent, ils ont moins de 250 000 francs. Mais je vous dis, si on l'élo, dès qu'on a l'élo, soit 400 000 francs, ils vont foutre dans 3 villes, voilà, Kinshasa, Congo central et puis Lubumbashi. À partir de ce qu'on a $, espère que ça combien? 400 000 francs de $, combien? Moins de $150. D'abord, on peut foutre $160, salaire d'enseignant, à Zanandako, à Zofouté la $50. Après, ce qu'on a oué, il a maintenu par 200 et pas de continuer comme 500. Parce que moi, à la base de 5 mois, on va aller à 3 mois. Yemsanga. Et qu'on a fait 500, mais c'est sur l'ombratoire les nourrices de la République. A commencé qu'on a fait 2000 francs. Nous sommes en train de faire le coup là, Félix, Fachi Beto. Au moins, ça dit que souffrance, on peut souffrir. Et ça, va être faute Faïl, ça va être faute Félix. La mission, on peut souffrir. On peut souffrir. Il a connu ce mati. Il a ce commis ma belle en boca. Il te va est. Les habits te va fabriquer par Tshisekedi. Yokara. Bandekolanga. Peuple va bien être quelque chose qui va pour la boca. Va bien être pété. Dans le président de la République, dans le gouvernement, mais c'est le rôle du président de la Gadi, et puis le rôle du gouvernement Zadi. Le président de la République et son gouvernement, Bazali, on a pour la protéger, pour la défendre l'intégrité territoriale. Et puis combattre le peuple dans ma région Nyon sur la Boca. Est-ce que Makambouna Félix Malosa Léango, Bounagana, dans ma boca va rebelle, Kamukega dans ma boca va rebelle, alors Barouti qu'on a enlevé, équipe la province d'Abisso, Las Wonse. Et ça dit club, Oyo, et Folia dans la province à Nord Kivu. M fait pas la Bahadef Bakangi va jouer d'Abisso en otage. Dans Kichanga. Balosé va avoir honte d'émission. Parce que le capitaine a oublié ma session qui tient à vous. On a mis une honte d'émission d'ailleurs, ça n'a pas caché. Quelle boca tout ce qui est là-bas. Soyons dans le milieu quand on sort la Félix. Tout sauver boca. Si c'est que dans le milieu, soyons dans le Koloka Moussala. Si c'est que dans le milieu, qu'on soit là, on ne connaît pas. Mais en Libye, que nous construisons là, un groupe de rébellion. Qui bazar à Kinshasa déjà. Représenter un groupe de rébellion, là, il y a M23. Tout au moyen qui bazar ensemble. Qui bazar à Kinshasa. Bazar logé dans l'hôtel Awa, il y a Bisso, cité du fleuve. Bazar lié à Bongo, il y a Bisso Congolais. Bassi, il y a Bisso Congolais. Même les Bassi, on a violé Bassi, il y a Bisso Kuna. Si je suis à Kinshasa. Nani Félix. Pour mon qui est un haut commissaire des Nations Unies à les droits de l'homme. Bayemi Sifayoun. Toyeli Makamweta de situation sécuritaire à Est. Toyeli Makamweta de crise au Ekaniboka. Il y a mis ça de Toyeli Makamweta cohésion nationale, unité nationale. Pour que tout le monde en Canada. Fayoul a lobby dans un prêt. À Kosolo là. Mais, dialogue autre que les Sala. Et c'est un dialogue triangulaire. Un dialogue triangulaire. Il faut ça là. Dialogue que Mabonga il Fayoul la famille. Mon temps il va qui pouvoir y a peuple à Noma qui Félix Kabila face à la Wa. Félix il passe à la Wa. Société civile.
Bandécoration basango banani bakope bafanda toloba na vérité na mi Félix Azobang. Mais c'est Voltaire turc représentant une chose il a même si Félix Azobang a cédé pouvoir c'est que la vérité n'a pas moins bien même si on s'est malade il cédé bon alors qu'il a continué à pouvoir dans ma boca mutumoko asala na kabila te c'est que pouvoir na continué à pouvoir na ma boca baptiste que dit c'est autre bunda na bango vous comprenez théâtre na théâtre deuxième monsieur atini mama Martha que mona Fayulu mama Martha que mona Fayulu Félix azande konayo azaleki na yo obungi na papa na yo il y a longtemps boza libota boza l'ensemble Fayulu alobi na mama Martha soki azalaki ndeko na ngai mpe nacuba ye ngai mbeli te ozo kompone nga soki azalaki mwana mama moko ya ngai mpe nacibaki ngai mbeli na lisu te lelo bongo sika soki asengi nga pardon bafayulu bongo peuple nde na kosenga peuple pa aleka na télévision asenga peuple pardon azwa komikitisa abengisa tofana na mesa tosolola asalaka kiye boye bandeko na ye bazocelere bazokosa ye dauphin ya Félix ayebani deja na minute oyo Vital Kamerhe so omoni baforce dipoka bazotomboka mpo na nomination ya Vital Kamerhe Kamerhe aloba boye okanga malamu aloba na 1918 Etienne Tshisekedi akenda kosine bakor na Rwanda na 1966 Etienne Tshisekedi akomi ministre intérieur apesi ye mbongo ebele akende nango mpona bavictime oyo bakufaki baza na problème na makambo ya rébellion Etienne Tshisekedi azwa mbongo wana alia andima kokende kosolola na Kagame pour que aya kofaire face contre Kabila Joseph atinda Valentin Mobaki Etienne Tshisekedi asala na Rwanda pendant 2 ans Willy Ngoma bozoka Willy Ngoma membre ya UDPS porte-parole ya M23 aza membre ya UDPS M23 asali 14 mois awa na Kinshasa nani abengaki bango awo nani abenga bango awo bazalaki loge na hotel ya Béatrice bazolia bazobima na basi na biso na mbongo ya bakongolais la moka ne tombera pas betela Martin Fayulu maboko bien papa tozala mpe mpona kolanda Félix monsieur Félix aza tshobokila aza moto akotika na mboka oyo te abomi mboka na baniveau nyonso nazoba na bino abomi mboka oyo na baniveau nyonso lelo basingaki Fayulu awa kaka Félix Tshisekedi na bato ya UDPS Fayulu alobi te Rwanda azali nde koagrese biso Kagame azosopeli ba M23 UDPS baboyi na Félix na UDPS bakei bake kozwa Paul Kagame na aéroport bandebeli biso ye na stade de martyr bazoyeba te bonini Fayulu yo nani oboya Kagame ndoki basinga Fayulu ndoki me lelo oyo Fayulu akomi Yesu kindoki azongeli Chilolo alobi théâtre na théâtre awa ye wana azozonga lisusu poto mardi azokende alingaka kende le 28 ye wana uti koyamba mopaya ayaki lobi président ya Tanzanie ayaki lobi
bayina yetela moko lelo oyo azokende poto mardi Paris azokende sous traitement parce que toto Tshisekedi ekomi lokola ya chauffeur oyo aliaki biloko mbwa oliaki biloko mbwa papa tokomi na période siko ya komba landa sikoyo eloko ozobundisa biso na Tshisekedi eloko ozobundisa biso na Tshisekedi ezali makambo etali constitution ya mboka batie camere au sommet ya parlement. Pourquoi? Alekisa baloi abongo l'article verrouillé article 220 ya constitution bisika bazali kodéfinir mandat ya président de la république ezali mpona 5 ans bango balongola na 5 ans bakomisa na 7 ans. Est-ce que bokondima yango? Place wana tokobomana na Tshisekedi grave oyo koye kosala nini? Toza prêt mpona combat. Il faut tobunda combat. Zala d'esprit Fayulu alobi ne touchez pas la constitution, ne touchez pas la théâtre mboka parterre de Monaga. Toza bachaine peuple sénégalais baleki biso na nini? Peuple malais baleki biso na nini? Peuple oyo azotomboka oyo atomboki apesi un militaire Ibrahim Traoré pouvoir baleki biso bakongolais na nini? Mais biso peuple kino peuple ko toza naïf bafeneya toza na kati ya ambiance lotoko masanga tozosepela me bazoboma bandeko na biso na est awa bazoboma biso na bakuluna na bacriminel tala la police Peter Kazadi akomisi bapolisier bambinzo soko za mwana ndoko balati oteli balati armée foi okomi soda baye batio na presse policier agent de transport tala mboka place toke zala prêt na combat bamarche ezoya na mois de mai nandanga toprograme nano marche moko te na mois de mai parce que président Martin Fayulu azovoyage président azovoyage akosala 4 mois libanda ya mboka après 4 mois akosonga awa toyambi ye apres tobandi siko bitumba. Est-ce que bozona nanga malamu? Bozona nanga malamu? Na période oyo tozali tozala na période ya implantation recrutement ya baguerrier bote implantation recrutement ya baguerrier pour que tobonga bapona bituma monene eza liboso na biso. Congélateur moto lokola kamere moyibi voleur ayibi mbongo batie ministre économie balongoli ministre économie président parlement epai ya Félix. La haute trahison est pour la mboka. C'est Chilombo. Merci.